Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote pe meilleur vœu vous a épelé pour la magazine à l'élo. KNB na bino bolingaka mingi ebandi. Bana barumbu baleli balobi baebaka na bango ba député provinciaux oyo bavota na commune na bango te. Micro ya magazine bino KNB Kin et l'équipe partout et kiti awa na commune na barumbu po to solana bana barumbu soki bayebi ba député provinciaux ya commune na bango boyoka bango. Te ba député to yebi bango te hein. Siko to yeba ba siège ndenge nini. Ata mutu moko to yebi ete. Tazalaki na mbona na commune na barumbu ndenge ba résoudre des princes wana boka se kufi. Embouteillage donc ba moi été. Eza la poubelle etondaki awa soki député azalaki melingaka telema na lobela ba poubelle mais ba totika mona député monta yeke poubelle aba lobeli yango ba prince ezali ya mabe banzela ezate ba kulu na jour et nuit ko boma batu ko botela batu biloko eloko to siko to royeba bango kaka soki to komi na période de élection conseil na ngaki bana ba rumbu to telema to voter lisusu pour na ba 2000 te to voter pour na masanga te to voter pour na ba polo te to voter pour quartier et bonga tane quartier zomisima bon ça a vraiment pris d'abord mais ma bino na ba sentiment moko un peu terre à terre te boyebi denge tozo souffrir ba difficulté oyo toza nango to la problème ba courant ba problème ba kuluna ba problème tout ça ba mai ba mona na gate mona ba rumbu polo c'est rien ezala ngona zandoko somba ngo 6000 francs au petit peu caché bien sérieux bo baraba boki na bino na ndenge na bino do batwana soki baye to fongola misu. Jeu d'hasard et comment on influence na casse pas bakinois boyo kandenge ba réagir na micro à KNB. Point de vue à Jaza Otobeta, au la muka obeti à 300 francs, au à 100 000, 150 000, 200 000, au col soit pas bon ebele na géo, mais au col ya on peut mkolonyo sauter. Au beta un mois, mundela zo beta yo, au beta 2 mois mundela zo beta ka mbongo. Mais tu peux sans confiance pour te voir moi quelque chose et moko ozi et moko ozi pété ah pour nangana sepela nango ezala kaka côté mo ezaka ezo sunga bango babeta bali akao bazana ba misala te akozana na 300 francs na ye moi mbongo muke soki a parier bien et que combinaison na ya bien ils a bien match à gagner ba mbongo ebele 300 francs il y a 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 hein, par rapport à la côte au monde de la PC. Bon, des avantages, c'est que ceux qui chancent ces sourires et que la combinaison des OP, ces OP SAT, on est là cause à la don azoli OP mbongo presque chaque jour 300 francs les aussi là. On a un deuxième service parce que comme business mo boya bien. Voir même les patrons, les arabes chômeurs, même les travailleurs, si vous avez un bon on Angers et on peut gagner plus hein, par rapport à la façon aux parier. Bon, j'ai d'hasard na Kini comme une influence vraiment ma casse par rapport de Moussa les a ratés non na Kini. On a moni c'est mieux na beta na ngai j'ai d'hasard. Oh, ceux qui chance et sourire nanga na ndenge na yebi ko beta yango ceux chance et sourire na jour wana na ko gagner des avantages nango et pas nanga ezaki musala ndezate Botiko landa réaction ya bakinois na oitali ba jeu d'hasard awa na ville province ya Kinshasa mingi na milliers ba jeune ba lobby ba jeu d'hasard eza nango mabete et ko baksa un plus na bojuna bango compte tenu ya vie sociale au bango ba jeune bazo mener nde omoni bazo vivre na bango na ba jeu wana
kasi biso na KNB tokobakisa ndeko mobali ndeko mwasi yo ozo s'intéresser beaucoup plus na jeu d'hasard sala pe effort oluka musala mosusu puisque jeu d'hasard eza nango assurance ya vite kin eleki partout. Jeune kinois bakoma ko bamba batu bakombo ko bakabela bango biloko yango na rédaction e KNB elinga keyeba soki likambango ezalaka nini penza un phénomène ya kosenga po moni moninga mosusu ayebi nde baluka mwa 100 francs te po azwa mwa 100 francs na fa benga motu prêtre président le grand kumu po motu wana sa lokola akabele yango wana eza kozongisa bajeune na biso mpe nsima omona bajeune ebele baoteka baopire baokumba mpe bamituka baolakisa bango il faut kolukaka nde nzambe atindi yo mpo apambolo na mwa eloko mo boye oluka to nde baninga baoteka babudin bamai yango wana mobenga motu prêtre eza te mpo yo mpo ozolia na ndenge na yo ezozongisa biso nsima mpo yo moni motu aya bamoyene tokutane na bar président nyonso kaka mpo asomelo masanga mais so apesi omo eloko aolia to ayinisi yo mosala mo boye omo teke eza elengi na vi na oti lota moye osenga moto obenge prêtre ya te mpo yo mpe na mwa nzela mo boye alakisaki mwa mosala mo boye obénéficie nango. En fait kombo prêtre eza kombo ya basango kombo basango baprêtre baza basango c'est ça bato baoservir messe bango nde abengaka prêtre mpo na ngani eza flatterie. C'est une manière pour na bango ya kosoutire mbongo epa bato wana donc mpona kokumisa bango kopesa bango bakombo moko boye mpona kosoutire mbongo eza flatterie donc c'est juste ça eza flatterie la manière na bango batia mpona kosoutire mbongo na maboka mutu et baluka bapesa bakombo moko boye mpona kosoutire peut-être kodonner conseil na bajeune oyo baza na habitude wana nga na olobaki les jeunes doivent se prendre en charge. Eza phénomène ya bafénéa eza phénomène ya bafénéa moni bafénéa bazalaka bato mo baka na coin atelemi na coin azozela vie moko azoleka abeli prêtre oyo azobosana prêtre aza sango donc eza genre bafénéa conseil na kopesa surtout mingi na bajeune faut koyeba koluka tolingaka te kovivaka na système keno no nzambe akosala te nzambe asalaka à travers mosala faut bosser dur faut luka malgré mosala oyo ozosala tia nzambe liboso nzambe akotia loboko même ye moko jésus azalaka mobeti mabaya malgré na libaya na ye wana azoki koteya sango malamu kino akokisa chemin nzambe atindaka ye donc faut koyeba koluka donc conseil na koporte na bajeune yango wana vraiment. C'est donc à base à expliquer place ya communication na kati ya entreprise. De manière générale, la communication dans une organisation est que se retrouver à 3 dimensions. La première dimension, c'est la haute dimension, la dimension des staff. C'est-à-dire, communication est intégrée à un niveau de la direction générale de l'entreprise par rapport au organigramme. N'est-ce pas? Mais position de staff, les position mon groupe, ils ont des avantages, tout comme des désavantages pour la direction de la communication. Entre autres avantages, où il y a la direction de la communication, c'est la position de staff, c'est que lorsqu'il y a une décision qui est prise au niveau, il y a staff, n'est-ce pas? Et que la communication oriente un certain nombre de choses, que la communication est politique ou est en interne, tout comme en externe. Donc, en interne, c'est le plus souvent pour la cohésion et l'entreprise, mais en externe, c'est pour les actions OYO et les caramines en externe. Alors, sur la communication, et s'est retrouvé dans la position de staff, elles ont la facilité, il y a qu'une fois une décision est prise au niveau de la direction générale, que cette décision-là soit exécutée par les autres directions. Mais cette position-là procure aussi dans la direction de la communication un certain nombre de désavantages, entre autres, surtout sur les entreprises publiques, où le DG est censé être tout le temps au devant de la scène, et quand il y a certaines choses où le responsable de la communication, il faut intervenir, le DG a tendance à croire que Bazolinga va étouffer. Ça, là, ombrage. D'où Bomonaka, comme pesa na direction de la communication, misala oyo eza impossible que la communication et résoudre yango pour na kobimisa peut-être faible. Deuxième position oyo service à communication ou direction à communication et que se retrouve dans l'entreprise, la position linéaire ou autonome. Cette fois-là, la communication a cessé d'être la direction générale, au niveau de staff, mais a commis
à côté d'autres directions. Donc, à Kitimo Moukié, a commis à côté d'autres directions locales, direction de production, il y a communication, des ressources humaines. À ça, sous un niveau staff T, n'est-ce pas? Cette position-là aussi lui procure avantage, n'a pas désavantage. Entre autres avantages, n'est-ce pas? C'est-à-dire que a commis dans une position charnière entre le staff et les ouvriers, les personnels OIAC. A commis dans ta position charnière parce qu'il a plus de temps d'être en contact direct avec Bango, n'est-ce pas? Position, staff, il fallait, pour que les informations collectées au sein de l'entreprise et comme ça devait passer par d'autres directions. Or, nous le savions, par rapport à la hiérarchie au sein d'une administration, le subalterne ne peut pas atteindre le chef sans passer par celui qui est leur titulaire direct. Donc, il peut opposer problème. Troisième position, ils ont dit position la position de subordination. Cette fois-là, service à communication, et ça c'est une position staff, et ça c'est une position linéaire autonome, mais est commis que dépendre d'une autre direction. Et c'est malheureusement le cas avec la majorité de l'entreprise Nambo Canabiso. Le plus souvent, on prend le service de communication, inclure en la carte de direction, soit il y a protocole, il y a ressources humaines. Alors, on réduit maintenant le travail à communication qu'à une activité protocolaire. Alors que le travail de la communication est bien au-delà du protocole. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le protocole, n'est-ce pas? Or, le système le plus important, c'est le système anglo-saxon, OYO, comprenant à force, il y a communication, important, c'est la communication dans une entreprise. Au moins, dans un pays anglophone, la communication ou la direction de la communication, elle sera toujours dans la position de staff, au niveau de la direction générale, au-dessus des autres directions. Pourquoi? Parce que c'est à elle que revient la charge de gérer l'image, la charge de gérer la promotion, la charge de gérer les activités même de l'entreprise, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Alors, Bisso Topes à conseil dans l'entreprise, ils ont évolué dans Tambo Canabiso, n'est-ce pas? Si vous voulez que la communication soit efficace et que vous obtenez des résultats au Beaux-Arts au Lucas, il serait souhaitable de placer cette direction au niveau du staff, parce que là-bas, s'il arrive à vous convaincre, vous, le responsable du décideur, il y aura plus de chances que son travail ne soit pas boudé ou étouffé par les autres directions qui parfois ne comprennent toujours pas ce que la communication propose et c'est en retard et on attend toujours que ce soit comme difficile et qu'on ait vite devant une difficulté pour recourir à la communication, ce qui est dommage et malheureux. Na Kinshasa, tu remarques que les parents ébélés préparent la bangoté pour la succession pour que les réagir. En tout, ça c'est d'abord de 1. Et l'oko bengi liwa pour un homme, c'est quelque chose dont on ne connaît pas. Oyeza simaya liwa. Alors, kubanga wana yake lobi soki na kufi lelo nabanda ko préparer déjà relève ainsi de suite et zalaka moi passi pour na africain d'une manière générale. Ils se disent non, je préfère encore moi-même de mon vivant na salaka boye na salaka nyoso yo etangami que oye ko yasima bango moko bayebi ndenge bakoya ko se préparer mingi apasaka te liboso asukaka mingi na présent liboso atalaka trop te yango moni bazalaka pe mingi te na culture wana ya ko former moi ko préparer moi na succession na ye quoi. Donc c'est ça. Donc atalaka mingi liboso te so atalaka mingi le présent c'est-à-dire tozolia tozolata tozovivre. Donc liboso na totalaka mingi te yango pe moni ke mutu mwina se limitaka mingi na présent alinga kotala mingi futur te direza biloko moko fo ko changer nde koyeba ko changer parce que déjà culture moko mentalité moko touti nango bandakala ko luka nde ko changer tozwa culture ya ancêtre na biso tozalaki te ke bien o ya ngai ata lelo na kufi bien wana etikala fona bana non c'est pour la famille bana bakoyasim mais avec les codes de la famille actuelle ça qu'on fait accès na bana wana ce qu'on a viloko il faut qu'on prépare un testament à l'avance qui bana baza déjà préparé na situation wana va document légalisé à l'hôtel de ville les notaires en légalisant
eza yebi na enquête mpona koyeba soki il faut combien de temps komela mai après repas. Kin eleki partout lelo kanbe kiti sur terrain kotu na bakinois importance nini ezali ya komela mai après repas et puis koyeba il faut mutu normalement amela mai après combien de temps? Normalement ce qui est kolia il faut patienter après au moins 30 ou 40 minutes ou plus 45 il faut mettre la mai biloko na yo digérer très bien et ça compte sérieusement là. Il faut causer la maman. Comme la maï pour la bomo ya moto eza na litomba monene wana eloko ya liboso ya koyeba bongo motina na yango na sima ya kolia eza très important pour na sima ya kolia e bongi na yo komela mai pour digestion na yo esa malamu pour oyo lié kat na libumu na yo e lamba malamu soki na kokena kolimo la bongo komela mai après repas eza très important. Mais c'est relatif, il y a un moment où on met la maille. Ce qui est vrai, c'est qu'on met la maille après repas, c'est très important. On met la directement, comme on met la 10 à 20 minutes avant on met la. Pour ceux qui étaient au ton, ils s'appellent Bumunuki, au lieu bien té. Donc, on met la maille après repas, c'est malamu mingi. Pour que ça lisayo, biloko lia qui est se dilué, et ni kama bien na kati ya libumu. Pour écoper na makila et salisa yo malamu. Ça risque amela mai mingi ke alia. Hein? Autant qu'on lia après sikoyo o meli mai. O meli mai pour permettre yo de digérer bien. Quelques pasteurs va expliquer le processus de consécration et ancien diacre dans quatre églises. Ezango loué. Motivation etindi ngai ezali que mosala na nzambe na kati etonga esalemaka na mutu moko te. Pasteur akoko benga mapona mosala na kosala mosala nyonso ye moko te. Bongo ezali na ba service ebele na kati ya église yango wana ba service wana oyo ezali pratique pona vie pratique ya église esengeli esalema na bato oyo pe bazali rempli du Saint-Esprit oyo pasteur na inspiration ya Saint-Esprit amoni ke bakoki na mosala akoki ko benga bango na mosala wana yango wana to ponaki na directive ya Saint-Esprit bato oyo basengeli kosala misala wana ba service ebele oyo ezali na kati ya église na moto a comme ancien azala consacré ezali ko tenir kaka compte na koumela na ye mulai na église te po soki moto aye ami pesi na église à se consacrer croissance na ye koki ko sala mape na lombango maturité na ye pe et koki kozala likolo donc akoki ko kemba na tango moke soki a remplir ba condition akoki pe kozala consacré ancien. Bon, Zali, sentiment de joie. Vous savez, l'appel de Dieu, c'est une invitation spéciale que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Les lois na mokilo, tozo tambola, tozo mona, ceux qui vont tout commissaire ministre, il y a finance, tout yanine, Aza très content, on organise même des fêtes. Mais ça, c'est l'appel du Seigneur, le maître des semences, celui qui a créé la terre, à Bengio Saïlae. Je suis très content. Pour moi, Ezali, Eza surprise, mais ça fait partie de l'appel depuis très longtemps. Et je sens que ça s'accomplit dans ce type de grande joie d'entrer dans le champ du Seigneur. Peut qu'on présente la mise sur Batou. Parce que les lois, on sent des rébellions, ça et là, ça, côté les méla, ça, mais nous, on nous considère pour tout servir Kolo dans la paix dans l'église. Vu à moi en Zambé, Ezaka Yakolobana Malobate, il faut mon appel à Misala. Alors musala to sala la nzambe ndenza batali saka même na bandoto ke to zala basali na ye ndepe makomi na ye lobi ke langane za munene basali baza mukie nga na za na esengo lelo nde batomboli nga lisuna kati tongo lokola diaconesse. Voilà bandeko bouti kolanda ndenge nini pasteur Emery pe pasteur Thibault ba expliquer biso motivation o esala kate pour être moto comme ancien to diacre na kati na église Kinshasa et l'équipe partout. Que bozo super nango mingi rubrique selfie kanga photo buka kingo pe seka moke tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination.
égalité de chance pona moto nyonso ye. Pourquoi kaka bango, pourquoi ba mosusu te? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoki ya kokenda kelasi kosunga bana. elobamaka mingi na Kinshasa soki musicien asali succès seki aza na kisi yango KNB elingaki ayeba mpona nini bakino bolobaka bongo otu oyo esalama na misala tu kisi ali carrément bamusicien bazalaka na kisi basa basuccès toyebi mpo bamusicien ebele baboma bamusicien ebele basalama ebelebele toyebi kisi ezali na musique bamusicien basimaka kisi moto akokosa aza te eza bongo bamusicien basimaka kisi bamusicien chrétien baza bato soki moto asolaka na nzambe apuyaka mingi na nzambe carrément nzambe moto apesaka succès voilà bamusicien chrétien bazalaka na nzambe basolaka na nzambe te ya nzambe mpe eza nango oyo azosala eloko na ye eza yango ya nzambe mais ezalaka mpenza na se makasi eyokana vraiment te ezalaka vraiment na se makasi omwana mingi mwa mosu asimbika mo eloko mo bemba paf kisasa ebini kisasa eningani kisi toyeba yango eyebana kaka na ndenge ke akobimisa soit single na ye soit album na ye ebimi ndenge façon bato bazobina façon bazoyoka yango na babare nyonso ozobeta ozosentir vraiment ke oyo moto ezali oyo mpenza don ya moto. Premièrement ndule esengaka na fozala na bosima nano bosima so ezali nango don ata kisi ya nango te don eza nango eloko te don voilà oyo esimba okana biso koada na chance lupemba parce que oyo nyonso tomona mpe na baécran bazala bamisien te bataba misien te. Bon aujourd'hui tomomona bango banini il passe à la télé bon voilà donc soki eza nango ya ndule so botama daa na chance nzambe apesa yo donc voilà obeta mpe ndule sans mpe moto banini normal donc voilà. Binomo boti kolanda ndenge bakino balobi par rapport à succès ya ba musicien soki ezalaka na kisi mais eloko moko biso toyebisa bino kaka ke musicien azwaka ton na ye na bacoulisse barépétition donc apesaka ton na ye mingi na répétition yango omonaka ata koti studio abimisi disque na ye il faut kaka esimba mingi ya koloba eza te Kinshasa eleki partout. alobeli rôle ya perdre na kati ya nzembo ngo lelo banzembo ebele comme le roi milinga cigarette super cigarette aussi la milinga on peut si non kala ibino mati kisantu tio koma ipeni na cap nozoka bakende ke bongo te atako siliki abunga kanzana yanda kote ba maya wana banzembo silaka te yo kanzembo le roi ba omba na sali nyonso on dirait papa chéri zo betela moto zo mona face mazo yemba nde donc ndimo za na continuité ceux qui bolingo côté na fenêtre déception to ma pasi ceux qui pauvreté côté na fenêtre richesse bimara la porte ceux qui richesse côté na fenêtre na porte pauvreté bimina na porte ba revendre pas imo bango dete omba continuité à parole ba recto verso wana sala ba continuité à parole mais le acheminement des idées na banzembu ezate proverbe parole politique et joie ndeni eza le rôle mai na bilei ceux qui fufuna ma décision quand même qui sont meni moi mai et tenuer moi biloko wana okata papa le tumbabi libanga na se balé et bon en matam sous nzete et puis la parole papa le tumba na ba banzembu na ba ver rochero sera le imbi aboua qui moi proverbe moko au moins la proverbe na eleki na nzembu na makasi au moins la proverbe na expliquer sens ya nzembu admettons oye papa Cherabi yonina okoseki ba mbisi ne balozana na courant mais il est balé rabé molili et puis la ramouine daté monsieur Robagé Bazar Rose ba opese micro monsieur le roi Rose sala a kokite donc abimi nina kose ba mbisi ne balé na courant po ba nina lengi sara mais il est balé ramolili parole wana lobaki alia atonda rata kele pa voisin ska atonda ena batu msozo lula azulula ne pa na bino neta longa pa na bango pa na wasala papa koya ba parole wana tout et jouera rôle ninga zolo ba sokuti na cimetière moni libulu ko la ozipango te poza na cercueil na yumoni moi ça batuna kitoko na bar avandi au moins le roi Statili le roi Baziza Kengumbe wana actrice la plus belle actrice ya ba histoire Congo avandi ce qui est Aziza na lingo mais azana mobile ne peut en soit tikai na ndako au même mosaka te to lingana te na tazo na moi na pas quelque part na libulu na cimetière so mon libulu ko la ozipango te pour retour ça na cercueil na maboko ba parole wana au moins sali force ya nzembo mubimba
ozomona neti nga natikaki mikolo proverbe po bantu bazoya wana nakomi na nti proverbe donc likolo ya proverbe o ndako olalaka te nde bakolo bandakoloba moyebi esika otangaka eza te ngabi te soki ndako olalaka te opola mbula mbala moko okoyebi esika etangaka donc nabi besoin tefana 15 mpona ba caractère na yo o babambaka libanga na manga hotela ngabi te bamama zemba luka mobesi mpona ngai donc caractère na yo koya yanga te biliki ndo abi muta bombami aleko na mayele ngabi te muta bombami fo apo aleko na mayele fo na mayele so ça ki zengi yo leko na mayele donc bref pour ki zenga ko kanisa makamususu yo zo kanisile te ozomona donc anti proverbe ça nakoloba baloba oyo mukili eloba te pa bazo suka nga zo sala continuité pour proverbe ça ko kisi na pharmacie so ki komi esili comme la date l'équipe date expiration nango et komi ko boma na place bikisa maloba na banzembu lelo ezate po ba parole bazu ba déception pas artiste belé Baptiste va te rendre 54 fois que parolier mais parolier t'as qui peut être ce que parolier le lecteur a appelé Nzembo on peut Nzembo enregistrer à bengali parolier à Miss Nzembo on a sima ya Nzembo bazu tout ana est-ce ngoko eba ke bozala ke belé liboso ba poste télévision na bino pour la na magazine bolingaka mingi Kalbe Mogwalelo to komi na suka to présenter Kiango na place de la gare. Awa bozo copier. Droit d'auteur bozo futa wapi. Kinshasa et l'équipe partout.